Mbote bandeko, chaque jeudi, bolandaka, les messagers, pour être Didier Formalataka en direct à Mongalema à Manchester, ici Kawapi, Zamba Pesa Isika. Jeudi à l'élo, na pour partager moi pensée moi ok. Na tenegi neska sommes ça là. Le monde biso za bateye, biso bateye partout tout qui n'arrêté à la biso. Alors le moni manager na biso indien, hein? Le manager national de superviseur nanga. Ada indienne, Rose en 28, 29 ans, jeune fille qui toko, indienne au bazaraza noir, mais ce qui y a mindele. Et puis dans moni ba Bangladesh, banini, il ba les belé, tout ça na bango kuna, banani ba bengsi bango basi na bango. Alors pourquoi on a partagé le koyo, ils a pour couper ça nos conseils que bandeko po bala mwasi ilo wa boso fwa za fana na yo yami bale fwa linga yo yami bale fwa ye banzambe yami sato fwa linga yo parce que mwasi so la fana na yo elo mo yo piko les ati masolo no beta eza makambo na kuta ina ona musala na makambo na kuta ina ona matanga na zaina matanga samedi dimanche na zaina Londres na matanga ya ndeko na so poli ici kawapi tukune ko accompagner sœur na soto kolani sikamoko et c'est un son en combo Angélique ou alaki moi si légitime il y a poli Angélique so webete alali l'équipe propre ya chancelier des Imbousi. Alors on a l'air na kendo temps en internat na kikwit chancelier des Imbousi na de Kwani en coma akufa na Londres kala ba on va dire master na tout autres alors oyo akufeli ala l'équipe propre ya master na donc tout kolesika moko bandeko nanga donc nakende ko accompagner ko soutenir petite sœur propre ona moni azana bolingo ya mobali na mona mwasi alinga mobali ndengo na te bato bazo sika bazo tchola meya bifuna lela mobali nanga na rendre hommage po aza mobali nanga aki love nanga funa ni basi ndengo wana nde tozo encourager na communauté basi mso bazo kima mabala basi mso bazo ngaki ndumba mais ye malgré ba matata bazaki nango Angélique a lui à rendre hommage bana nae parler la papa na bango va rendre hommage c'est comme ça alors là na yé chiffre na bandaki mardi na musala manager nani manager na ngai comme ni David Azali indien aya lui songo I want you to work with you, you come with me because I like your perfume. Abi nazo linga yo sala pembe na nga pona olinga parfum na yo. Atulinga est-ce que ça marié, est-ce que ça na bana? Abi nga nazo travailler pona na bengisa mobile na nga tika na Inde. Mbala moko na repos na kuta nsuna masa mususu ya mutu Bangladesh ayipsinga na uchu azotunga ba conseil on a uchu ya kasiko ça fait 3 mois moi c'est un bengisina. Donc na boulot na biso tozana ba indien ba Bangladesh ba Sri Lanka ta côté qu'on a tout baillé poto basi na ba bengisi donc basi na ba travailler fort pour ba bengisa mibali na ba alors na hôtel manager na biso to solo li poto zo sa musamo to zaka ngana elelo to travailler na donc 3 heures de temps to solo la zo tuna ba question na tuni na bi do yozo sala po bengisa mibali no abi on na sa po na bengisa mibali na nga mais yondi moza boy donc awa mais olobi o se na parfait na nga donc nga se pe na nga te fosi la ka mobali ya uta wana nazo mikeka puna yeba kaka mobali uta ba bisongo soki na mwasi oza mobali kitoko na se pe la rosa pembe no poza gentil oza hard worker ba tu bazo se pe na yo mais nga na tika mobali na nga na mboka na sofu na bengisi funa travailler pour aya. Si on a tali na ngamu na biso mibali bazo travailler pour ba bengisa basi on ba infidèle basi ya fidélité bali baza reconnaissante te bazali batu moko soka ya botelo ba problème ba bengeli mbila ko moko selo makambu akomi ko souffler contre vent et marée mais na ngambo mususu basi nde bazo travailler pour mibali baya. Si on a tali, basi yango oyo bazo travailler ya ba chino, ya ba indien, ya ba Bangladesh, ya ba ni ba graba momi do ba graba momi, ba metio la ba momi ya danse me ba bukana.
mais à biso siko on a pas mon mio wana danser pété bien que la danser peut aller mais baza dessus bedo baza na ba dessus mais baza impoli bazali soumisité bazali bon patron ko bundela te po asa mutu soka ye kaka lelo akutana mutu ayebite abeteli lisolo alandi ya mwana na lomino likambo ofuna partager ngo na bana mai bayebela kolinga mwasi te kobengisa mwasi te so aza fana na yo te basi wana ba indien basi wana ba Bangladesh basi wana ba Sri Lanka basi ba pakistanais wana bazali basi lokola basi na biso bango nyonso tu bana nyonso eze pa basi ya bato mwindu bango bana mais pona ni bango baza soumise bazo travailler pour mibali na bango baya et okomona mobali ya ye a bakovanda kimia bakokende na police te bakofundana te bakobokola bala bango bien mais ya biso balobi basambelaka ya biso babi nzambe baye awa na barrière pensée baye awa atika mobali ne na Kinshasa mbongo yo tindelaki awa azo partager na yuma moko boye bazoli ensemble bayaya totimbela bayaya tobenda film bayaya totala makambo ba sénégalais totala makambo ba malien ba burkinabé basala ba burkinabé na ba sénégalais baya poto batika basi na mona bana na kini na bamboka na bango azwaka awa akiti nazo encourager batinu surtout te batika basi bana na kini non nazo linga kopesa mutu conseil avant ozwa décision moi swana ya il faut être sûr naie vous allez sûr que va doctrine comporter te vous allez sûr que makambu et vous allez bien pour awa faut boye baké spouse visa ou que nous bala moi en Afrique et mati so vous aura 29 000 livres te moyen ba pese visa zate livre to remain et mati et comme 3 000 livres pour apply yango ezaki ba 1000 comme 1500 c'est quoi le moins de 1500 et comme il a 2999 c'est-à-dire so pesi 3000 bazong c'est le 1 pound et dans ce senga la batnyo surtout oyo azana visa 2 ans 3 ans asala makasi alko musala apply leave to remain parce que so ozana leave to remain te na ngonga nyonso bako refuler et puis faut yeba mutu tu azana leave to remain ba considérer ko l'anglais et très ka sala live to UK pour avoir passeport na bien aimé. Donc, conseil dans autres ça va ndeko ba ya ba master soki mwasi aza fana na yote soki mwasi aza yebi nzambe te soki mwasi alakisi bolingo te kotie pembeni yote et ntango ozolinga mwasi o abota o asala boye so asali kaka fie zape luka pasi mosusu parce que Marie maman na Yesu azalaki vierge bazao bonde la Joseph. Alors les autres au cas moment on tabota bana 4, abota bana mibale, abota mwana moko na marché na rolo bateli basi batuyi na pototé. Basi baza ebele mibale ba mike. Bano babota maki ya bakosi ba 30 ans. Bano babota bakosi ba 35 à 36 ans babali na mite. Ba oluka pe mibale. Ba veuve pe ba ali ba koti na marché ya robal. Ba o pe ba yaki ba divorcer, ba ki ba telenga ba oluka babala. Et boye bango basi mingi ba bengana mibali lelo bakoma ofuta mbongo na mibali mususu be bakoma ba deuxième bureau ba mari aki la faute bande kolanga tokeba moi sinon surtout oyo okolinga ye soka za coopérativité ko bondele te toza sona temps ko bondela moi cité toza sona temps ko bondela moi cité moi sinon surtout osalo erreur Tikaye kotie sous pembe noté. Ce qui a trahi, celui qui a trahi, trahira. Ata l'élu, ata beti porte, ata lobby boy. Ah ouais, bon, pasteur azote boy, pasteur. Parce que non, il Bible bien te. Son ko yeb sa yesu le lo, limisa Judas. Ou limisa Satan. A otio na groupe Satan au benana. Za ba tumususu, to limisa ba me ba sous pembe na soute. O trahisa kinga. Okansaki ngai na rodinda tika yo dinda total soko dinda bien bande ko nga makambo komi ndongo kobala pone sema kobala te alors to pesi mbote mingi na ndeko na biso ser na biso
Brigitte Mbwese, Francine Songo Sali, topesi sombote mingi na Angélique Mbwese, topesi mbote na bato nyonso bayaki matanga na monaki ba do malanda maître baina très très fort alaki pembeni wana na monaki ba papa ngoma organisation kitoko bana Londres tout au bayaki wana kitoko proverbe abozala soswana malgré musala na classe toujours soutenir parce que Bible bito lela na ba toujours lela bazolela toyebaki mokili komi na suka toyebaki makambo mwasi ozala malamu oluka mwasi ya malamu basi bazali ya ebele bana oyo babotama mpe bakoli e soki omoni mwana mwasi okokisi 35 ans obali te banda deja komilela kino oluka un bon pasteur abondela mpo na yo mpo u ezali papa na yo moko aza mari deni na yo ou ezali bamibali obima na bango moko baloka yo surtout soki ozalaka na groupe ya parti politique ya ngobila un sorcier il faut ezala lokal alors moto etala vie na ye atala makambo na ye atala mobali ya bima na ye mpo na nini mibali bazosundola yo mpo na nini babotisa yo bakima mawato merci.